Nesla bamba la mingi awa soi-disant Kasambakana pour comme les gens asa païen, c'est un païen. Asa la ranzambe te église des ali secte diabolique. Marambasa la rana ezama moko satanique. Dieu n'a jamais aimé moto oyo azana basi ebele abalaka basi ebele na bankokolo na ya ozo bango basi nzamba azali contre biloko wana makambo asalaka nzamba azana kati te azali un obsédé sexuel eza to bo soni pona mboka na biso pesa soni pour l'église mais malheureusement église ne o abenga soki église primitive etikala ko zala église te eza secte moko pernicieuse o so mabato mingi na lifelo bon 60 moko deux églises ba posséder talaka kata papa ya mwana oyo azui mwana pese pa passer casse soit déjà pasteur talaka forme papa ango o mona kazala bilu mabe talana mama ango o mona za mama muli mabe adam musala nzambe patriarche nakotika jamais ko benga casse mosali ya nzambe et bah força qui est aujourd'hui que papa na lobaki que j'ai pris mon enfant peine à pesi le cola cadeau et pas à passer le casse je suis sûr que passer le casse ça même temps mukolo papa moi na wana oui na wole aza mukolo ne talaka bilongo na passer casse aza wankulu Kasambakana azwaka ba makila bana wana ba veja balaka pona ba au moins que ça comme kolome a toujours makasi donc aza ko sela be toi na bana ba makila na bango ba toi ni mama na zako banga na utakuna c'est un scandale atika libongo liboso tout mwana wana ata yo mokolo valable madame ala comme des madame patriarche des femmes légitimes abalié ngazo kana kama neko zo kote la ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, ciel ouvert, Ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba, ciel ouvert. Moté bandeko balandi à Ciel Ouvert TV na pesi bino merci vraiment merci à ta fois 10 ne bozo sala 4 na chaîne na bino bolingara mingi Ciel Ouvert TV ngai vraiment état que évangéliste Cédric Makela la pesi bino merci bo continuer toujours mais bandeko no ba s'abonner te bo s'abonner pe bo partager Ciel Ouvert TV to lo barasoki bozana moi mutuna otuna ba numéro ezali wana to ba commentaire na bino to rozanga te ko répondre bino bo sente na sima ya caméra mutozo benda image lelo ils a si épouse ezali barashi mutozo benda image o talaka biso na Ciel Ouvert TV tozana ba technicien ebele ya bana nzambe barashi mutozo benda image o poto bima na 565 na ndao na bino na ye awa na résidence ya le révérend Vincent Makela parce que tous les makambo mususu oyo toyoki tozomona ngo ezo circuler na ba télévision ezaka moto aza na monopole pe moto aza na charger ya koloba bien pona ko expliquer ba na nzambe po ba na nzambe misusu babetani babaku toye ya pasteur Vincent Makela pona a expliquer biso vraiment bo comprendre eloko yango na retourna ye moko. Shalom révérend Vincent. Shalom l'homme valable mon en tout cas nzambe petit frère Jésus-Christ nzamba pambola. Merci beaucoup Patrick Vincent Makela bandeko balandaki ba émission na ebité ba réaction batundeni besoin qui ba appel ou bien comment. Oui, chaque fois tout ça la émission batu ba bengaka ba posera ba question ou bien ça la ba remarque mais na remarque loko sur na cette émission na ngai ba remarque za pena mingité mingi za ba félicitations ba féliciter qui par rapport à ma lobaki
parce que makam tolobaka bato somona ngo soko ezo salama donc tolobaka to kwa ba bobar te tolobaka bilobela biso tolobaka makam oyo soki tolobi okomona befe na yango alors il faut ndima soko ndimite donc za pourtant supona mutema mabe to za mutamisala mabe yango so contredire mais biso toloba maloba te ke ezo salama te to ezo mona na te toloba makam o bato bazo mona pe o ezo salama yango to saka banalise na yango pe soki to lobi be fe zalaka yango to na zo ba remarque mingi te par rapport ya ba encouragement voilà. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela. Ndenge ni santé ndenge ni via église na moi mikolo oyo to kutanite ils ont marché ndenge ni. Non, église za malamu na bambala mingi église c'est église en colo église en colo que jamais ko quoi église jamais ko panzana parce que Jésus moka zali bongo fondement ya église nanga lobaki na Pierre alobaki na Simon Pierre ozali banga pe likola libanga o na kotonga église na ngai pe mu pepe kufa ne olo ekoki obuka ngo te donc véritable église en colo ebuka na kate ekoya kate etombaka faillite parce que molu mu santu ndeza mais professeur yango ndezo kambangai na bana nzambe oyo nzamba pesi ngai lokola ba pate pona kambaka bango donc so église za mutu nde ekokoya mais soko za mutu te po kwesa ngo za pasi eza lokola ndege ndeko moka epsaki bato na bible musala bato bazo sala soko za bango moko ekobeba mais soko za bango moko te ekobeba te il faut que ça la attention boko bunana nzambe ça le savoir donc l'homme valable ngana ça la sûr na makamona lobaka parce que na pema magana se ye pas comme ne pas kolami nzambe ya on lobaka makam o ye salamaka voilà. Bien, Patriarche Vincent Makela, merci. Vous avez même mission où édifier Kaba, Nzambe Bele va édifier. Nalinga mingi avant to zinda poto kota na sujet na biso émission. Nalinga ita que vous avez musala Nzambe o me mabandeko ba rolande émission na maboko Nzambe pe édifier ba on peut bazo susu maté amour bien Patriarche. Merci to bondeli. Yo zali Nzambo bongwani te mo konzikona nyonso mo kelia likolo pese yo oyo sali minzoto o sali moi osali pe sanza tikate nzambe komone kumama na nzele sumasia mwana na yo oyo akabamaki ne kulusu pona ngai na ndeko na nga zula na nga tobika topesi yo merci pona émission oyo totika na sama boko no nzambe kamba biso na sera ngolu na yo émission le kamalamu ezala pona ko betsa mabakute ezala pona ko pengwisa bato te mais ezala pona ko édifier pe ko bikisa bato zo lokumu pona émission oyo totika ngona sama boko na yo kamba biso nzambe ememba bato mingi na nzela boyebi pe ya lobiko na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Amen. 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 Betelande Yesu maboko place aux alindeko. Yesu za malamu. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela pe merci na téléspectateurs na biso nga na mwana musala na bino. Soki to moni eloko toyaka toujours pona boza édifier to lukaka bato baza o nzamba lobelaka bango baza la mâchoire de Dieu. Moko la bango za lokola Patrice Vincent Makela za parmi ya bato nzamba lobelaka bango. So to moni eloko déranger toyaka ko lobela bango mais to kota na profondeur wana. Patrice Vincent Makela avant de rentrer dans le sujet, vous êtes patriote, vous êtes nationaliste, lobby, tout le monde qui le parle, biso à Betaki. Mais par rapport, il y a des messieurs tous les cas, par rapport à l'équipe nationale, monsieur Betaki, le bail qui, tu vas déclarer qui l'entraîneur na moto a changé, joueur, a changé classement, mais le bail qui non. Équipe on est bête qui toko entraîneur a bougé en monté betara qui toko ti na mazo basuka to marqué babi même aloba na yo tout le monde entraîneur ayoka qui a monté a changé équipe mais tout le monde il faillit malgré tout l'équipe na biso to allez qualifier mais par rapport au ndenge to beti na ndenge loba qui est différent malo pourquoi et ça l'ami Patrice Vincent Makela l'homme valable ngai na bomoto bona zakape mayele na mayele oyo nzamba bakisa na ndenga molimo na koma na vision ya musika na mona ka musika na kasi bato bayibi ngai bana ngai ya poto ba papa Edi ba mama Nancy na bisa bo pembote ba mama Mati ba papa Nisse ba Margot sœur Margot hein baze belé ba Mimito Maduda papa Yava bana nga ba sœur Mariam na Belgique c'est na tangié net ba Sylvie Kigalu
na États-Unis bajo boboli banda Mosena Nzambe Sir Moyuma Moyuma grâce bayebi ke makamna lobake eratakate sona bili kamonanga eratakate donc naza quand même muto na pema magana sera molimo mosantu donc nalobaki ete entraîner alanda batute atika classement wana lokola congolais bakansaka bayebi nyonso nalobaki yango awa congolais telekama za domine te ayebi yango te alingaka kaka loba po a corriger yo obitanga na bandaka media na otemonango mo muke nazaki na se nakutaka bato bazo sala musalo liboso nanga neti ba jipika kitenge ba grand journaliste ba grand animateur na télévision ba tonto Jaco d'amour mutu oyo pena azapenza na kilo ba manto nanga makasi ezeki bongo Anise Basilo ayo yebi wato sala émission ya nini ya Tropicando avant émission na banya bazo la banya batakala bayebi no sa batemo janga na Tropicana bango ne bato kochenga naki ko ta discussion mutoko la Anise Basilo ate ni tonto Jaco ni on a jipika kitenge neko ta tembe na mutoko la mama de hote ni joli basweli pona kuta bango ne mission wana bande bazo kochenga tande basala émission babandaka boye na katoko koleka boye na so komi boye mais le oyo komona na remarquera même atabato yo biso to lakisa musala bakomo sa discussion na biso le ondeke baba ko l'acception musala or que ngam na former ye ngam na xendengo sala émission mais comment tamso so veli kambazo discuter donc congolais azala contraire il connaît tout na lobaki boye de ça aza spécialiste ya ko coacher yende aibi pourquoi azo monter équipe na ye mais au moment de l'émission ba congolais ba ntsama yele sala boye ataki bango obiki ba foutre le côté rien ba sala le côté pona nini parce que moni ba bakambo wana bato ataka na classement liboso ba pesaka ata marqué ata raté penalty mais ba déplacement de ba vitesse na ye et lembisaka déjà défense adverse tango deuxième te koya ba beto mo pendant 10-15 minutes ba remplacer bango bato ba koya ba na nouveau souffle ba kuta ja ba kambo ba seba sema sana bango omoni ba bandisi ba mayele wana asala tele o mokote malobano zanganga yo za entraîneur te komo lobaki loko e kokisa mi pe na mati kasi mayela bo motote e sangsani na bonzambe siko pesika vision na ko komo na musika question ni basali boye e ko sala boye il faut mo lobango salama siko bato balobeke batia classement oyo e remplacer babaka manini ba ko baloni bavani bakangi minoko bakangi minoko au moins ta babaka makotaki moi quelques actions ekotaki et salamaki mais ta bamele babandi match basenge le côté oui donc mutuna mutatika na musala na ye oya yebi to longo na bisele ko kotaka na ba musala muninga excuse oyo sala kato yebite boningo corriger muto yo asala kango esala ko langai na bengi ba maso batonga ndaku ngala baniko lakisa bango ndenge nini ya kotonga ndaku yoko simbate uko benga bango ifa moko tonga kakas soki biso sozaka ba entraîneur ba loko la décembre ba bataka ba peuple congolais ba so ba entraîner équipe voilà. Merci beaucoup Patrick, je vais ça makela wana zaki na onga entre parenthèses muki eta que tout ça ba congolais mais Patrick je vais ça makela moi question par curiosité nabi que yo to normalement nous ala loranga malobane simba so manso to ya to kuto ke to l'équipe de finale to kuta na équipe makasi Égypte au senga entraîner ni po malobana yo wana depuis nzambe so a révélé yo match ya quart de finale wana e rolekaneni ezali kama nzambe te po match etala nzambe te soki nzambe akote ma match pa gagner ni nzambe azana posa ba ama bato azana posa bia leopard pour moi esengo mo beba nzambe non ouais ça esengo musuni te ça n'a rien à voir avec bon nzambe
kutu na kotala kutu boye na kibo na kibo ko lobaki makambo etalinga te parce que intérêt nzambe na kate zate ouais ça va plaisir moko charnel ça va plaisir moko mondaine mais tout ça parce que tu vas batamboka hein moi sentiment ya mboka ezali mais normalement pela biso ba chrétien et ko tala biso te mais match to kobeta entraîneur abanta équipe babakambu on a insister naza ko insister abante équipe wana oyo betaki na Maroc oyo betaki na Zambie abandisa yango tokosala mo malamu Egypte eza foot de guerre te l'équipe Maroc te bakosentir biso ndeni Congo ezalaka donc soki abeti bango nde abandi ko remplacer ba cartouche oyo ya yebido mayele na pende sala watu kosala quelque chose mais soka zolanda kaka batu aso batu balingi azui mayele na ye ati pembeni tokofutre lo moko te voilà. Merci beaucoup les amis Patrick Chevesa Makela nasi bande kopé ba patriotes bana mboka bayoki yango to bato bazala pembeni ya entraîner ba comme ça message wana. Merci beaucoup to zindi vraiment na émission na biso lelo ya entre parenthèses muke to kotaki loko to za bana mboka Patrick Chevesa Makela elo vraiment mimi ngai na ya na résidence na yo ezelo moko kaka. Tout le monde ezo circuler na ba TV tout le monde makambo eleke belé makambo etali ya muninga na yo pasteur Pierre Casse to ki makambo eleke be tout le monde ba image Pierre Casse aki dans la base déjà 12 mais avec ko bala sous 13e femme nae mais la 13e femme na bali wa tout le monde makambo bimi belé donc là tout na question mo Patrick Chevesa Makela ndenge Pierre Casse zo bala basi belé wana ezama be ou bien comment. Avant la joke, on peut s'en mbote pas moi nanga Esther Mabeng les dames noires na Londres na mobile na ye frère Yves nzamba pambola bango mbote mingi pa ya moi sinangai mama Bene Makela mon œuvre d'art nzamba le kono pambole merci nga zo bokola ngai na nso sa pembe na nzamba pambola yo oui mto bokola ngai apa nzamba ba pesa ngai vi ya lambaka na liaka na lalaka ne na lambaka na ye donc yemta azo sokolanga bilamba azo repasser donc akoma lokola mama na ngai nazo pese merci pour nango merci na nso sa pembe na ngai nzamba futa ye nzamba pese bo molai pe santé kitoko nzamba pambola mwana ngai ya mai Doumer mai les grands Doumer nzamba pambola mwana ngai Sephora Makela Plamedi Makela Belivin Makela précieuse Makela et puis na Délice Mbudi Makela nzamba le kano pambola ye apambola pe Caleb Makela Barashi Makela nzamba le kano pambola banso ba Makela hein nzamba pambola bango apambola bukilo na ngai mama Marcelo apambola Bene Moke na Grace Moke nzamba le kano pambola bango et puis famille nga Boba Makela l'église avait de bereka basala nzambe le kano pambola bango nga na regretter mi na question tuni ngai pourquoi patriarche na regretter parce que bengi moninga no mosali ya nzambe oui c'est un pasteur à l'église où ya kambaka ba na nzambe bazé belé na église wana kas atikala jamais ko la pasteur atikala pe jamais ko za mosali ya nzambe nesela bamba la mingi awa soit disant Kasambakana, pas comme les gens, asa païen, c'est un païen, asa la ranzambe était, église des alliés secte, diabolique, marambasa la rana des amaramboko satanique, Dieu n'a jamais aimé moto oyo, asa na basi et belé, abala basi et belé, na banko corona ya ozo bango basi, nzamba zali contre biloko wana, marambasa la kanzamba zana katite, azali un obsédé sexuel, c'est un homme diabolique. Et puis pourquoi l'ingara basse belé nengewana parce que azali obsédé sexuel. Donc makambo salaka azo mérité ko keneli felo ko kota comme on nzambe te mais ko soit punition makase pas ya nzambe ko le quand même on l'état pesier nenga ke makala azo mérité yango parce que blok azo sala ezato bo soni pour na mboka na biso pesa soni pour l'église mais malheureusement église ne on abenga soki église primitive et tikala ko sala église te et ça secte moko pernicieuse o so mabato mingi na lifelo bato bazo lobi ko na église wana na mona na leka jour so na mona ba na nzambe bazo ba témoignage malamu bazo pesa na église patriarche ba témoignage na bali ba 5
basi 10 basi 3 4 wana témoin ya malamu ça il est grâce à ce mbongo bali basi ils déjà yo so mona te ke église wana eza église ya ba possédé bon 62 moko deux églises ya ba possédé talaka kata papa ya mwana oyo azui mwana pese pa passer casse soit déjà pasteur talaka forme papa ngo omona kazala bilu mabe talana mama ngo omona za mama muli mabe aga musala nzambe patriarche nakotika jamais kobenga kasi mosali ya nzambe te papa wana wapesa ki mwana na ye pasteur kasi abala ye c'est ba kasi baza ko église moko basala nzambe aza pasteur église ya kasi ozomona te ce sont les oiseaux de même plumage ndenge tolobaka na mokili tika migugu na migugu bakamatana donc baza migugu na migugu nde bazokamatana donc mosali ya nzambe oyo aza kose respecte oyo aza na molimo ya nzambe ayi kosala makambo oyo kasi azosala te c'est vraiment eza vraiment abomination na miso ya nzambe. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela nasengi bana na nzambe bakita motema bokita motema bino tolandaki ba émission ya pasteur Pierre Casse bokita motema to yambi azali vieux loup aspikara bien bokita motema patriarche Vincent Makela donc olobi makambo ya nde bakangi wana patriarche Vincent Makela so totangi bana totangi même na bible bien mo ala sa bible pasteur Pierre Casse ta ba prima ki abiki nzambe mo aza polygame abi batangi ba Salomon tanga ba David baza basala nzambe bazaka basi belé pourquoi railler akoma tena niveau bango babala ba cité bilo bo lo belé bilo nyos même attaque la polygame ango hein oui la polygamie dans l'Ancien Testament ezalaki na ango il faut trop ba makambo eza solo mais ezate que tata à 70 ans OK bala mwana 16 ans à 18 ans, tout le monde papa n'a l'équipe, image en les autres les cas. Et ça échappatoire. 18 ans. Moi nana to ça même ayeli. Tala même atelo benaye soko ça extrait. Au moi 18 ans. A comme na moi maturité muke. Mais soko la ni ba dire moi na wana kaka nenga zoloba. Je crois que oki ko listre ba image. Ba to ndaka nde moi nenga zoloba. Au moins même atako loba na ye na ko 18 ans. Merci bandeko. Patriarche Vincent Lobi nasengi ingénieur Barachi ako tsabiso na lubande ko ba ne pasteur Vincent Lobi to kana mona ona elle otala kuma ekuna va poser la question bon date de naissance ba district tout va poser après batu o aneno banda classe na pesi po badanya kuva confirmer na date ko pesa ki o ponyo kati classe po libara pite po libara te comme na sana yebo ke couture na école na préfaki na et comme na za utanga ya couture na préfaki na yebo ke na tagi o po ya ko kate libalo o po ya ko kate kasi no pite po ya mutu apo tunga suso eso força ki on invité o de pour kabina passer pour manobi la vérité, ezaka ni le 30 décembre de papa président la première fois que kutaki na ezaki le 30 décembre ayebaki ngati oh lo baka vérité pas comment faire ça comme ça on insiste na makambo ebeli après wa msotuna oh nanda ko fana ndeni moi c'est moi na chambre on est tobio so chambre moi kazi oh 3 personnes chambre moi ngal bon tout dans la chambre oh nda ko sina combien chambre na éviter. Bien. Ça va? Madame? Bon, c'est terminé. On va. Merci beaucoup, Bino Boyo qui n'est pas très chalobi, ne boyo qui m'en a. Est-ce que Aza mineur ou bien comme déjà adulte? Vraiment, Moutoula et Zoni pas bien tout la plus pastoral chez Vincent Makela, mais Patrice Vincent non qui m'en a Azolo va bien. Azolo va bien. Azolo va bien té. A témoigner et moi le que nenge balingana ki na mobali, ba otinda été. Ils ont ba sentiment na mo lingi mobali. Té ba força qui est. Ozoba te que papa na lobaki que j'ai pris mon enfant. Peine à pesi le cola cadeau et pas à passer le casse. Je suis sûr que passer le casse ça même attend beaucoup papa moi na voilà. Oui,
aza mukolone talaka bilongo na passé kasi aza wankulu wabi wankulu bandeko babia comme na 70 muto sa komeli déjà même moi na passé kasi akolinga mwana wana te moi na passé kasi akolinga mwana wana te akolinga makangu te lobosa la bata misala mabe oyebi na misala mabe batolera ka ozwa bana baso baza ya vierge pour ça la virginité na bango parce que virginité mona mwasi ezaka na mo impact boko boye na mutoyo azana makambo ya spiritualité azali ezali kolo pour ça la betwa na bango ba chance na bango pour ça la virginité na bango pour ba mbula na ye au mena sa mukilo. Donc, makila ya vierge est très important pour impacter nini bomo ya mutu oyo azala kati ya misala mabe asela kango musala. Donc kasambakana azwaka ba makila bana wana ba vierge balaka pona ba omoteke sa comme kolome a toujours makasi. Donc azako sela betwana bana ba makila na bango batwani mama na zako bangana utakuna. Bien patriarche Vincent Makelo ozolo bien mais surtout tangi na Bible nzama zolo sa biso que Moussa Nzambe fait au bal basi moi ça vierge mais pour passer Vincent papa Pierre Casse a sali car ndenge Bible lobi a bali ne vierge est-ce que comme sous ma belle patriarche mais oui na puyango Bible zolo bake un sacrificateur agi ko mata jamais na mpunda o mutu mso mata elngolo bake agi jamais ko bala mwasi oyo mutu mso atambola na ye là naza tout fait d'accord comment sali ma belle ça ko kisi toujours makomi ya Bible mais yesa bala déjà moi na moi sa vierge abala bango te azolu kasu nini pour ça comme ça maloba nzambe abala je suis sûr que moi c'est soit balaka le ko yebe azaka un peu comment dirais-je dur na makambwana abi jamako bala moi soit za de berger ça bala jambo ça vient sur mbali sur misatu et kokate tu le ko mwana ana talaka badira mwana wana ezota sake na ko maturité azana omine aboko le talaka ilobena ye akona na maboko ya papa Pierre Casse papa okosala émission na mwana mwasi azaki ya kindoki race mabe wana akoki déjà 19 ans kalamita akoki 19 ans okotala ba dur na ye omona ke asa atteindre quand même moi maturité omona na mwana bazo bazala 18 ans et car même maloba par rapport à Robert Bango eza musika mwana okozala ba 16 ans avant la base 16 et demi mais moi c'est la vérité à quoi c'est 18 ans mais quand la base d'église ya mabe eza secte pernicieuse secte moi mabe ya diabulu oh patriarche ils ont favorisé ba mabe batanga koma Yesu kuna Jésus kuna basambelaka batanga kombo ya Jésus Christ jida tanga kombo ya Yesu te wana tanga atenda kombo ya Yesu te wana Bible papa oh ce qu'on a boy mais tant que ta Bible de kitango na biso oya bango te tant que biso esenge kutunde to respecter maloba nzambe à la lettre ko ça nege passer ka ça la te famille lo baganini te mo na makambo wana bana ne mo ka boti po passer ka le sambo aboti bana bazo ko bino bambiaka misuku baleki na âge bazali sko ba lo baganini na papa na bango salaka attention tolongoli na maloba nzambe to tira bomoto boye o mo te ka gênant et sa propreté pour la muta garder valeur na ye ya bomboto papa na jonga na komi na ngo na ko sala ba makamsu te pona ka ko banga nzambe te me ko banga pebino na sala botiba na bakoli na ko sala te ba makam oyo tala age sala ba makam na ngo c'est ça ajo tokomi nango tokosala ba makambo sute pona ba mwana yoka ekozala kitoko te ezali baku pe ekozala propreté est-ce que ye kasambakana wana musisa soni balongola musisa okanisa bakata bo moyena lo besate parce que azala kata mabe basala kata balocho batwana basala bakambo yo na se yetindami ya ba pouvoir ya diabulu yango basala kango
bien patriarche Vincent Makela l'homme paranormal patriarche Vincent Makela bon nanga tout nanga question mo bandeko pe batune ngai avant to basala émission oyo so ndenge papa qui pa Pierre Casse na age na za na mwana na age muki so amoni bolumbu na ye akoza pe bilaki mabe oui parce que wana waza koko na ye so koko ten kokolo comment tata munene bongo koko ya mwana wana mutoka passer Casse. Est-ce que et quand c'est les jeunes te plaît qu'à longo la pena à longo li chemise à longo li pantalon bandeko balimbisa à longo li sous-vêtement na ye c'est un scandale atika li bongo liboso tout mwana wana ata yo mokolo valable madame ala comme des madame patriarche des femmes légitimes abali ngazo kana kama neko zo côté là abali officiel ya biki bamsu ba bombaka bango mais ya bimisi officiel ki abali ko bale za mabete mais tala pe mwana ngozo bala te tala mwana ngozo bala bato wasilika teke pona kasambaka na bali te po bala na ete esala bato loko te mais oyo nde scandaliser bato aza mutema mabeko le quand même Lucifer patriarche yo ramte wabe mais papa ya mwana ye moko asepeli papa Pierre Casse abala mwana saka yo mundimi soka ye na mwana na ye mwana masine bonga opamba ba lolinga te oya bi makamu Casse sali en réalité était nango l'état te Casse était l'état te mwana ngwaza mwana l'état tabota yete donc mwana mtapesi passer Casse mwana na ye mais l'état koti makamu na pona kanda oui trop c'est trop na molimo alete siliki so kanda nini ya nini patriarche kanda esi yani po mwana ndengo na akoza la mwasi akasite ozoyoka akoza la mwasi akasite soki kasa balaki neta sumo bana ya ba 28 ans ba 25 ans to ba 30 ans au moins l'état ngoko tango te l'état ngoko tango te donc epesa ba procureur kanda oyebike tala ba commentaire na batu mutu boka za pour Casse azate sauf batna bilimu mabe église ya kambaka natolanda patriarche Vincent Makela natolanda ndeko Eliezer alobi eloko mo ekofina wasekabi pasteur Pierre Casse bala ne mais o za suka c'est que alobi malamu ah oui na laisser tambu oui Marguerite ngapela za rappel d'accord na mamsutu na yete mais oya lobi bien abala mo za suka mo ya bala za bébé te botaka mona ondenga zoloba batena ngai siga tana iboye yo na suka yango siki nango wana bo mwana na za ozo bona ke bo mwana za do mwana na so donc soko pesi bana bitendi asakani mais abiki assisi dans une classe ba former azu formation yemo andimina bala na ye et ça omone ça maloba sumana na lobi bati yango na munoko so batuni lo baboyi mais so opesa mwana na bitendi abeti pla lisoloko ya bitendi akosakana azana no bebe mwana wana papa kasambakana oyo mutema mabe ya ndenge nozana yango yo ta okota lifelo avant qu'il felu na bifirigation wana bana basi ya ba minende bato beto nanu avant batuna na lifelo quel mutema mabe tu n'as même pas honte kasambakana oza la sonité avant de makala kota kuna pe batiko no kite wale zali ba émotion ya patriarche Vincent Makela patriarche Vincent Makela apaisé na moni veko komi vraiment monter makasi apaisé pasteur patriarche Vincent Makela vraiment nga pesa linga passe non c'est ça passe soko moni siko patriarche za pemne na okaki bandeko mo ba loba bino basala nzambe soki muninga asali mo mbeba mo boko bengi na kukuté mais boko le kana bamsusu basala nzambe susu na moni ba leka ba critiquer ils ont fini ça peka yo landa débat ya bakaste est-ce que Casse andimaka tuna bato ayo kaka azo ba verset biblique ya ndenge na ye asangisa pona likamoko kama na mona azobeta lisolo ya Biblia ya 10 femmes oh 5 bazaki ba folle 5 bazaki ba sage alobi ke mbana azaki na basi 10 wa exactly c'est
Et ça, la réalité, Dieu diembeli wana. et puis, azo diembela yango, azo soit chapitre, na verset biblique, Pas ma session wana. azo ko déformer yango. Pona kibundumba na ye, pas défendre bundumba na ye. Avanda na makala. Avanda kuna, pas umela. Patriarche, maza muninga na bino, bokoli yokolinga malere ya mutu mususu patriarche. Tomona na Bible même Bible lobiso musala nzamba akoyi 7 fois nzambe aye kota nzambe nzamba royamba roboka ete me bino aza muninga na bino musala nzambe boki po bondela nzambe pona aye akoyi nzamba ayoka papa. Kokoya oyo mosa Bible lobi eza ndenge motena oyo kasambaka nazo sala. Kasambaka nazo koya te, wezo koya te. Eza nko. Et puis aza kwa besoin na bana batu. Yesu basali bazui mwana ajoana ba pese tata 70 ans ya ko sepela. Mwana soka nzimi moko. So mwana nzimi libala. Et puis faut que mwana ba otema no bana munoko. Mwana tango soko tali majoana mwana aza heureuse. Parce que quand ça tire mikolo boni patika mukilo. Ah kana mingi te. Hein? Atika mikolo boni. OK, déjà vers la fin. Mais pour le linga na bongo, il faut ça la ndoki. Yebi kaza ndoki. Vana makala. Na tata na yepe. Bake boso na makala. Ngano bazo na mama lisusu. Ah. Oui. Baka boso za soni pour mboka. Ezala kate. Bible biso mosala nzamba ko yimba la sambo. Akotele mambala sambo nzamba akotele msayi. Koko ya o Bible lobi mosala nzamba ko sala berere. Omo o kasambaka na sala nzamba berere. Muto asa defanda ka zo verset biblique pour abattre la kindumba na ye pour abattre ba mabe azo sala azo masquer ngo na ba verset biblique non même nzamba o se pena yete ata ko demo be satana o se pena yete donc kasamba kana sala kindumba moko ya buzomba ona na mbona te pour la première fois mona tata ndenge wana azo ba français ki toko. Mais buzobe late le rôle loko mususu. Asa mayele te. Na age na ye otika la bolumu na miso mwana na yango okobanda ko sele bolingo ndenge ni. Non. Merci beaucoup, merci Waneza le révérend Vincent Makela, révérend Vincent Makela toi qui est vraiment vers la fin de l'émission. Toi sur la question sur retour na patriarche Vincent Makela toi tu na ba question mo bandeko batune biso. Pasteur Vincent babiso ki musala nzambe ndoza okamba église bongo moi no mulimo mazala age ya papa Pierre Casse aina moi sine bongo aponie yo pambola libala na te. Aina mwasi ya mbula wana. Ndenge baza bongo. Da pada ngako tupa omega te. Akwana yete. Pona ni pa. Pona kolinga te. Ya poni mwasi. Po ba vana na ba ozala ere. Aponi aina e pa na yo. Na kolinga te. O kadre bango. Na kolinga ngata mukete. Na kolinga ngata mukete. Poni. Parce que tout d'abord baza génération mokote. Et puis, et carrément makasi koleka. Makasi koleka. Donc, moi, n'a pas passé casse. Basé bekar soka ata ba 55 ans. Soba 52 ans, soba 53 ans. Et ça l'a raté. Le moment vous avez pas bekar ata 20 ans. Hein? Là, ça va, ça peut passer. Ça passe. Parce que ceux qui au bali moi si par exemple peut-être aux à 50 ans au bali moi si oyo azana 25 ans to azana 30 ans ça peut passer ça peut passer pour mon baso ya kola la bango moins rapide mais wana bandeko ata miracle yango et aussi marate. Merci, merci patriarche Vincent Makela, merci. Toro m'a vers la fête. J'espère que la question moko ya suka. Patriarche Vincent Makela, pasteur Pierre Casse, nous avons toujours un sujet naé, à sali mabete parce que il y a le bac qui a mis basala nzambe mususu. Bazo basa bongo ya mikie, ba to mona bona basa ngona kuku, mususu ba kanga bango na ba réseaux sociaux to mona ba ye azui mwasi. Abali officiel aboya kende na ndenga obata manasima ba chere na sima chambre mais abali officiel wala pezaka mabeyo linga sala ba msuba linga aza ndenga obata mabata mande ba msuba sala ko bal officiel mais interdité on dit que passer casse
Somno boye bagaté pour votre information. Asa bala arebala atribala atrabala. Est-ce que cause un problème? Non. Est-ce que maketo tele melakaye mais bakangaye? Non. Non, avant moi na moi oyo, atokobala moi na moi mususu. Après ça que ba diplôme azape mérite. Azape moi na muke. Oui. Mais le rôle c'est moi na moi les gars déjà sur 20 ans. Ceux qui ba sur 22 ans, sur 23 ans, sur banini. Et cause no ba problème té. Ozomona, mais oya bali mbaloyo, abali moi na moi na zo atana nukushi. Yamoni cause ba problème té mais na makala. L'état a la raison, Moukile a la raison. Donc, nous avons bien exposé pour mbalo akene makala, pour moka sosolake, nazo sala mabe. Comment officiellement c'est beau, mariage au bibelobi, libalo nzamba andimi ezangana, obala moi officiellement n'engana bala mama bene. Est-ce que vous comprenez? Oui. Na bala officiellement eza mabete. Mais bazande kotala abali mwana mwasi oyo azana nu bébé. Yango pesi bato kanda et pesi l'état kanda. Un peu m'interpeller qui est. Tango tira parquet, on est kanga munoko na vanda, abatika mwana vanda, baso babani ko lebse ba bêtise. Yango mun programme bino, mutao kasake yenda za makasi ko le kaleta. Allez, kere makala. Faut batika mwana vanda na ye, abala kana ye. Pe abala, ce qui me boit que na basi mususu ya bala, ndele kasa za na propre na 18 femmes. Pour te ndeke toka ke na basi abala a divorcé na 5. Eh. Oui. Ce qui 7, ce qui entre 7 et 5. Bato ba bien avec précision mo ba benga. Entre 7 femmes, to 5 femmes ba divorcé na ye. Moko ta saka na poto. Ah. Oui. Mazo koneka ko bala. Ouf. Merci beaucoup Patrick Chevesa Makela. Ngesalenga passe parce que nazaki pe moko nazalaka moko ya ba journaliste oyo na kenda ti na résidence na ye na cabine na bon vent na pese église eza na se basi na ye baza ba chambre eza likolo atongela ba chambre na bureau na ye naza déjà moko na parmi ba moko ya ba journaliste oyo na sala pe na pasteur Pierre Kass émission na basi ne vraiment wana esalanga pe moi mutema passe jour na monaka basi wana na asuka wana monaka ya asuka zara vraiment na ba âge ba 17 ans 18 ans salanga mutema passe na rakutu pe koyebisa o Patrick Chevesa Makela. Le voilà, na ko le romoko. Tala likambo kasambaka na lobaka. Batule balobi mais yo za na basi ebele bongo. O saka ndeni bandeko bali msese émission ti. Pour satisfaire bango. Oui. Pour moi je tanda ko faza na ka satisfaite na ba domaine nyonso. Ozo comprendre? Tala papa, au moins likambo kaka chambre. Bandeko bali mbisa likambo kaka ya mbeto. Oui. Équipe ko panza libala. Nandeni. Oh. Et panza libala. Moi si oyo aza ko sala makabelongo bani te po mbana za la kaka malamu na domaine ko na chambre. Et ko panza libala. Mobile pa sala malamu te pour la moi sina sala malamu kuna kaka na chambre et panza rappel libala. Ce que batuniye o sala ndenge ni pona ko satisfaire basi no nyoso ana. Yoga ya lobi. Alobi moi si n'aime ta salama po à satisfaire mbali. Yete. Mbali a salama po à satisfaire moi cité. Ah. Et comment mi wapi? Na mona na Bible hein. Donc d'après Kass, il y a quoi satisfaire moi cité. Donc basi ne s'engage pas satisfaire yé. Donc basi a besoin qu'on a chose. Liboso Kass. Basi on a ba instrument plaisir. Basi a plaisir pour naïe. Ozomona mutaza ko bala na vision ndenge wana. Est-ce que mtoa za mutu? Donc basi ne basa pas satisfaire mobali ta sala pas satisfaire moi cité. Donc basi basa ba lokola instrument ya ko satisfaire yé mais ya ko satisfaire bangote. Mutu wana deba to batele mission na ngana no bela makamunete. Apisa ngai motema mpiki. Merci beaucoup. Zabatinde na lifelo. Tu vois les amaloba ya Patrick Chevesa Makela asengi nzambe ya tinda ye na lifelo. Na kombo na Yesu akende lifelo. Merci pasteur Vincent Tomi vraiment vers la fin émission. Na lingo peut sa témoignage, on peut ça moi toli mukie na ba fidèle ya pasteur Pierre Kass, pe na pasteur Pierre Kass na bi ke ninga dans la prison kuna Holanda pe émission ba neko yo ba za pembe na ba Holanda yo mo conseil etaki muninga no musa nzambe. Asa muninga na ngate musali ya nzambe ti. Kokolanga nana crise baninga te maninga nanga bazali ba te ape collègue nanga te
baninga nanga bazali neti balipasa na ngai John Lukadi nazala baninga na église neti bawangata pasteur Aimé mama Bene servant de Dieu Sephora Makela Bibino flamme d'Angola ozomona pasteur mon fils Pierre. Pasteur Pierre prophète Wola, oui. J'ai des amis, Katinankolo, pasteur Richard Mangando Niekese. Voilà. Baninga nanga bango wana. Ndenge sosa lo bagi baninga nanga baza batoyo, baoka kama lo banzambe, pe bato saka yango. Pierre Kasambakana akotika naka jamais kozala moninga na ngai ni collègue na ngai. Yaza mosali ya nzambe ya mosali ya satana, ngaza mosali ya nzambe. Ngani tokobala na ndenge nini? Tokoka na ndenge nini? Yana pese toli. Tala, Kasambagana. Ndoko kotla makala bongo. Hein? Tikala na makala nanu. Ate ya mano. Te ya mananu. Bongo na yo. Eba na kosala malamu. Tango kobima. Okotika kosala ba vantilo sala wana. Ya kosakana na bana batu. Bato basamba na église a passer. Basamba na église ya Kasambakana. Eza secte pernicieuse. Bobima. Bon semble l'église malamu pour être bobika et puis botika makambo ya polygamie parce que dans le Nouveau Testament Bible lobi moto na moto kozana mwasi na ye pe mwasi na mwasi zana mobali na ye o bozo sala wana c'est diabolique c'est satanique ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu na pesi wandu so moto bandi biso bolanda bizana mabe ya swaza basala nzamba mabe wana te bokanga na parole et le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Patrick. Je vais savoir quel numéro de téléphone, puis programme église, n'est marché. Programme église, na mois de février, tout ça, bon, na milieu mo makasi, ya bunda olonga, et que ça, là, na ngaipe, mosali yanzambe, Sephora Jade Makela, mais badno sou baza basanza mavele bereka ba défilé, na kati. Je crois que na concours da basala ntempa bereka, na ko ça t'a 2 personnes à libanda pe baya. Tout ça la bango ane ko sala bongo bien. Voilà. Numéro de téléphone ngezali plus 281 et plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 bengangai tokosola malamu mbote mingi pa mwana nga Flori nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Coco Ping Pong mon fils Gabriel Yamba na Belgique nzamba pambola ye mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien nzamba pambola moste mama Fatou nzamba zanabino mbote mingi pa ya Baye Banso oyo balinga ngano balinga ngate mbuloyo eza ana stabilité tozana bino elongo nzamba batrabiso asuka biso tukutanaka po na lokumu na ye bosa bonemi na Silver TV peut-être na posa ba soutenir bino et ko sala bongo malamu merci na non valable ndenge invité ngai nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci aussi na Patrick je vais ça Makela, merci ndengo disposer qui tant na qui vraiment na kota ki ozaki olala mais tant on a oyoki ke na ye pour na to ça l'émission to édifier ba na nzambe obimaki nzambe papa mbolo Patrick. Amen. Merci beaucoup Tokomi vraiment presque na suka ya émission na biso na pesi merci na bandeko nyo surtout o bandaki vidéo o émission on e bandeli kilo na suka nzambe ya basali ya nzambe nzambe ya Patrick Chivesa Makela apambola yo apesa osusu makasi asunga misala na yo pe apambola ba faire no nyo surtout yo sala partout na monde atie nzambe asunga yo. Merci beaucoup na ndeko oyo akozwa émission oyo pe akopartager pe pa ndeko mususu eza toujours ko panza saromala moza toujours ko jouer rôle ya évangéliste partager émission so s'abonner na CLV TV et la chaîne oyo côte saraba na nzambe na bokonzi likolo nzambe alola apambola bino na bosanité na équipe technique ya CLV TV na moni Josué Liwanda na moni Barachi Azawana na moni tozala ba Caleb bandeko baze belé sans oublier Jafé Mafita et vraiment za moko pe ba technicien liboso ya mboya CLV TV na PC merci sans oublier Pasteur Flamme d'Angola et pas moko ba journaliste ya CLV TV pe na Mama Bénédicte
Makela, œuvre d'art, il y a les révérends Vincent Makela, journaliste international, il PCO, vraiment merci, maman Bénédicte Makela, Sephora Makela, il a moko ba journaliste, il y a Ciel Vert TV, il a PCBino Nyon surtout, Nzambe Alola Pambola Bino, merci na bandeko oyo ako s'abonner, pe noka kimbela to pesa ki na Ciel Vert TV, zala premier kosunga misala ya Nzambe. Ozwaka ebele tosunga mpe bamisala ebele ya mokili na bi bato ebele bazwa bamisia mokili bazwa bato mosusu ya mokili mamo ebele na bacharge zwa chaîne oyo ya charge Nzambe akopambola yo moto azosalela osunga mpo na œuvre ya Nzambe Nzambe akozangisa te kosunga ye napesi merci d'avance na oyo akosala yango Nzambe akopambola be numéro eza wana okobenga patriarche Vincent Makela mpona kozala partenaire ya Ciel Vert TV Nzambe alola asunga biso merci na église Vallée de Bereka mobimba ko banda na collège basala Nzambe ya ancien ya église Vallée de Bereka pe na ba fidèle mobimba ba fidèle nyoso Nzambe ya lola pambola bino na pesi les sous merci na patriarche Vincent Makela yende DG ya Ciel Vert TV surtout les 565 na ba poste téléviseur na bino za grâce ya Yaye na pesi merci na bosalite na Vallée de Bereka divino sambo Nzambe apambola yo Joëla Flajo mutema ya flamme to komi vraiment presque na suka ya émission ou à la prochaine émission bozala édifier ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mongani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert